koleka eza na Angleterre eza na Manchester mwasi wana mami tata ya bana libali kufa bandakala apimelaka ye bana mobala mema mwasi na tribunal pona bana mais malgré nous tout wana mami alingaka teke ya mona bana ti mobala alembaki do des années azomona kaka baninga na bana donc asali tout azongela kaka bana na ye aye utaki kozongela bana na ye kaka le 15 janvier de cette année là hein mobala yoko kufa le 2 mois après mobala kufi. Est-ce que c'est normal? Mobali, soki moi ça bengela ki na téléphone azaki na musala tiki musala ki mimbang pona bana na ye. C'est quoi moi si mobali to piqué crise AVC. Alors a benga tab ambulance et l'autre côté atiki mobali 2-3 heures boy na l'agonie na mabele. Là wana donc les gens comme outi ko leka il y a même pas 2 mois. Oyebi que mobali to koyi boye. Au lieu moi si a bien ata pompier moi ça zo benga bato azoloba n'importe quoi la téléphone ya titi akoi soka okufa akufa na ndako nanga titi okufa na ye nga kutsuka kufi na omena na champagne mubala tiri musala kimimba onsuki mami abengela ki ni na téléphone soki makamini leka ki to akuma ki pa mami muta yebi yangote to bazo tourner question pourquoi eloko ni olobaki na ye pour mbala piquer crise AVC alors bi ote abenga ki pona ba passeport atini ba passeport pona bana lukuta mubala koi moi c'est le abenga ba pompier l'autre côté. Mami, muninga wana yeba ke Angleterre eza munene donc Manchester ville wana eza munene. Fi yango le temps ka longo e place azalaki na makolo ayeti e pa ya mami ya kukuta mobana mabele akamwa lobi me mami makomi nazo mona est-ce que za solo yo zelaki nga peza na koma peza na binglo ba pompier ba bingi ba pompier et place mami azo vanda car même pas simple hôpital eza wana to ba médecin ba ambulance ba ye ba lobi ah biso toza spécialité na opération ya mutute ba tindie na hôpital mususu to ba sali scanner ba monique makilesi e kauka ki na mutu qui est na mutu ha ba sali opération tout donc opération les cas qui nango très bien mais tellement que e umela ki entre temps akoya ki to ba benga ki ambulance soki a benga ki ambulance to mobala akoya ki mobala nga kufate oyi mobala koma ki na respirateur artificiel malgré nous surtout on a ba bundani ba moni moyen te makom nazo epsa yo eza na Manchester na Angleterre Lucas soko na ba contact kuna otuna lisolo wala soki iza lukuta mobali akoyi mobala kufi mobali tant à hôpital mama bana wana ndoki atako benga atako tuna rien tellement batu ba mona ki ke alinga kufa bakenda e pa na ye batu à Londres bake ko tuna ye bana ba pesa ta papa na bango au revoir abengani bango mami ninga za boy donc il faut mo ki mo eyeba parce que zaki mobali mo boto gentillesse ko sarana te un an